Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Coup de tonnerre na pokwa oyo donc ba voice a somo naza na wana otela bino jibe akoya matanga ya Océane na Paris te akoya te il paraît asali matanga na ye na Kinshasa liboso ezalaki no na badoute soki osala matanga na Kinshasa akoki bakonfirme lelo kaka na pokwa oyo ba voice a somo jibe akoya matanga na Paris te aosala matanga na Kinshasa nde batebele bakomi kotuna est-ce que Océane aza penza mwana jibe ba voice ekomi kobima ote baedaki kaka Océane na mama na ye po jibe azwa mukanda bokolandaka ba voice mais bato bakomi kotuna ba question soki eza mpona mukanda akoki ata kosala semblant jibe atikali kosala message te na WhatsApp o na réseaux sociaux moko te azomona te azoloba pe eloko te coup de tonnerre donc makambo eza minene na makambo oyo sikoyo eza na mwa confusion ndenge nini asalisi matanga na Congo donc eza nayebisi bino naotela bino ka ba voice bino mo bolanda po nayebisi bino makambo eza minene makambo eza matata nga na olobi ebele te bato mosusu balobi na ba voice wana balobi peut-être ndenge ka ezalaka na bafamille lokwa ndenge réseaux sociaux ezoloba bato bazoloba makambo ebele bango bafamille ya jibe bapekisi akende te mpo na sécurité na ye basala matanga kote mosusu et surtout que mwasi basi bakabwana kala mwana azalaka moke donc na minute oyo kaka nde nalobi coup de tonnerre beaucoup de force kaka jibe ce qui est sûr azala mwana na ye te toyebi te mais toyebi que quelques vidéos toza na photo oyo bozomona mama na ye na jibe bakangi photo yaki mokolo na mariage ya ndeko na banga mobala abalaki mwana ya nani ya King Kester Emenea tomonaki Océane makambo nini oyo tozoyoka su na pokwa oyo nanga moko kutu eleke nanga kolekela ezaka baleson des réseaux sociaux eza na bavoice mosusu naza nango ezoloba nini ke non il paraît na confirme te ke jibe azopesa bato na ye bambongo baleka na bemission basala bemission contre mwana wana est-ce que eza makambo ya solo donc bavoice moko naza nango awa so bino pe boyoki yango bokamwaka ndenga na kamwe eza vraiment passe mais 3 ans passés naza pe kana ba voice à 3 ans passés pe naza nango naotela bino kala mingi te makambo ya JF Ifonge 3 ans passés bokoyoka makambo ya lobi makambo eza minene yango mona peut-être mwana si akufaki eleki déjà batango oui eza likambo ya accident toujours comprendre peut-être kozala pe bazosala pe mwa banquête avant matanga bakunda l'état français faut sala banquête tout comme pe jibango pe aoya pe poto te na minute pour peut-être azoboya pe aya koumela kuna bapesi peut-être date te mais babatanga ezosalema ezaka compliqué donc na olobebele te naotela bino ba voice wana bolanda nga pe naolanda na nga na bino me naozonga esusu te ya JF Ifonge ya bato donc makambo eza ya koyinda mais boprofite pe bosabone na Nella NG officiel bocliquer cloche ya notification boaime vidéo bocommenter bopartager pe ka vidéo vous avez un problème dans YouTube, copyright strike, community strike, vous avez besoin de travailler dans la collaboration, promotion, publicité. Quoi hésitez non peut-être vous contacter donc vous avez mesure nous notre quoi kosunga. Donc c'est la bino siko ba audio wana bolanda nga pe na olanda na bino to kutani mbala sima na ozonga esuste bino bolanda ba voix ou pesa nga na commentaire. Oya kufeli mwana. Tonton promo asali live na batu ya BCBG o balobaki ete ke bazali na certitude te ke mwana oyo akufi aza mwana na bango wana ezalaki maloba ya tonton promo baroger ngandu baza na kati ya panel ke mwana wana baza na certitude te ke aza mwana na bango puisque jibe andima zemi wana asala test ya paternité te. C'est choquant la famille, hein? C'est choquant.
na expliquer bino problème ni eza repasser naza ko bandela o expliquer batu ba fait ndenge mwana biso akufelia o batu ba mona ngo ba je mama oyo azana ba circonstances oyo eza ko troubler vie na ye a perdre mwana komona papa biologique ya mwana komi kofuta ba media mbongo po ya ba rwanga na mwana batu a BCBG bake ko contacter ba page ba contacter Succès Kasongo. Succès Kasongo auti ko sala live na kati ya TikTok aza ko informer ngana bino ke batu ya BCBG ba contacter officiellement pona koloba na yete mwana oyo akufi aza mwana ya JB Mpianate. Aza mwana ya JB Mpianate Océane atikala jamais kozala mwana ya JB Mpiana. Ndeko Olandi Ndengeza. Bonsoir, ndeko na ngai famille na ngai vraiment déchou. On a sepelaka vraiment na émission na yo vraiment trop au salaka o lobaka bosolo yo lokotaka information na balabala te donc oza vraiment na kati ya source. Donc likambo oyo balobi wana ya Océanie donc eza na ngoya ya lokuta te azana mwana ya JBT mwana ya Frank Sekia le roi soleil ngana vanda na Rotterdam na yebi tout na Hollande to vanda mwasi ya Frank c'était Blandine donc série wana ba bamba kaka mukulu yango po ba série ba luka ba zo ba doki ba pesa ki kaka système mwana wana po azaka mwana ipona ba doki bani se wana ba musicien loyal banini donc ba tupe ba kama na bango te soki aza ko négliger ne de yango donc asa mwana na été donc ba kama na bango te ba zoye mabete donc c'est ça quoi na ngana éclaircir watu mwa muke donc yango wana vraiment yoza mutu na ngai to anda solo no depuis ba Turquie dada mais maintenant je suis en Afrique donc naza siko na Congo donc yango wana eloko vraiment ya makasi na ngai na beta c'était batu bazo na bango jibe mabete aza mwana yete mwana Frank Sekia et roi soleil moi c'est Blandine ok c'est ça quoi ndeko nanga bon ba butu malamu ndeko nanga merci eza yo ndeko na mutu na tiki message yo dada voilà on a dada azolanda biso depuis Kinshasa. Bon, toute information n'est pas acceptable ni à douter mais tout ça na na minute nga nazobonga mapona kende kuna lobi tokotala ngo na koki kotindela o programme o ebimi na compte ya BCBG na minute ba fandi na sali ko balelaki mulala ozana ngo pesa nga ata extrait mama po sunga biso na émission oyo nazo kende kuna na obonga mana okende na ko pesa o nini ya programme o ebimaki depuis pesa nga tindela nga siko pene na WhatsApp na affichango pour la monaki programme ba pesi nga mais na douter bata ba webi bilo ba réseaux sociaux ba tchaka ba bloko eza vrai te eza vrai nga na zaki na Suisse na source nga mo pe na chroniquer na OK zela zena la tso zena tanga programme ba tindela nga na boy ko affichango po webi ga bata ba internet ba koma ba bloko na bandenge na bango programme ezali jeudi 3 avril à partir de 20h veillée mortuelle salle de réception à l'espace qui Noisy, c'est ça, 14 rue de la Pointe. Yango? Noisy. Noisy. Espace Noisy. Espace Noisy, 14 rue de Pointe. De la Pointe. Ouais, parce que nazana moko amoyebi ba congolais ba koma ba bloko na bandenge na bango. Oko afficher boeza yango te. Voilà, nana. Voilà. Voilà. Tout ça on a kana cadre ya koluka kuyeba lokola yo po za na soko za nango opesi to chepa ego sunga pe ba o balinko ya kuna ba ya mais sauf que d'accord. Voilà, soki ozui ba élément comme ça obenga problème ezate oko pesa ngango to ko meka pe ko sala émission mususu. D'accord. Merci. Ben programme à qui il faut là ça image côté ni batu bafandi pour ne pas na afficher bloko et qui cause la pas vrai. Ah bon
ça va. C'est là que on a commis pour attendre on le bano boy na zui et nini na souk. Voilà. Ce qui est commis. Très bien. Très bien. Allez, on s'allie bien. Voilà. Salandengwane go sala pe bien. Tindelanga ngo tozo zela émission ezano tozo zela. Allez, merci Nayo ouais. Voilà. Donc on a tozo continuer de commencer ya lobi ya zo kende kuna. Azo kende nano akomite mais alobi azo kende soki azui toza na lini non akotinda numéro ne bimia na moni numéro na e atinda to mona programme nini eza kuna oyo ngana afficher na ebite soki eza programme moko réel ya poto ebika bato ba koma babikoma koma na boya ki ko afficher ngo ko afficher opesi ba programme moko oyo bango ba yebi yango te epesaka mwa bien te yango na boyi nanga ko afficher on a lobi yango na lakisha ngo aponde ko mwasi abengi alobi ya azokende oya Kinshasa nga una gaisi azande na poto tu vois na boyi ko afficher programme wana eza matanga ya batunga na ko pesa programme na bango te tantôt mutu moko falsifier ba blog ne atie na ba réseaux sociaux c'est pas bon mais nazana biloko tout na afficher keloko na nango sir nde na ko afficher donc wana to chana no à côté toza penza wana te question ezali bande ko balobi no absence ya JB Mpiana yango na bande ko expliquer est-ce que kokipe ko zala ndengo wana ndeko te toza ndeko to partager s'il vous plaît émission ba bonsoir tout le monde na kana lo bakabu ouais bien que batu wana aucun si c'est avéré que azaki mwana nae ce qui s'est avéré que bon to lo bakaka eleka ekane makamba masolo wana ba obeta makamba ba enveloppe na makamba ba culotte oui ouais bien que ce qui est mutu aleki si mwana ne azana droite ya ke rotale ebembi wana ouais bien ngote ouais bien makambo ngote non ebeleka bongo te na monde na bango kuna so atali yango akobela liboma ouais bien masolo wana te mais c'est pas étonnant c'est pas étonnant quand le bata oh ya pété yo kanisa oh ya ah bon yo so okufe mutu kuna na kin nga mona bat musu bagana na ba mbongo ebelete ba kena ozo ti ba crédit ba futa 10 fois pendant ba kende mbangu na kin et puis comme ça ba zui ata arrêt comment on appelle ça c'est pas arrêt maladie arrêt na musala oui ba no okufeli membre à famille bon yesiko ye mkulukulu l'homme qui a mis l'eau dans le coco mutambongo ebele qu'est-ce qui lui manque il y a mutana ba relation en plus ba na ba pouvoir kuna na kin qu'est-ce qui lui manque pendant ya on va être à cause d'un avion, ma prière est tokakuna na salle et tokakuna kokoué na océan, ouais. Ah bon? Voilà, je voulais juste te dire ça. On va comprendre que maintenant, pourquoi akoya te. Même yomo yebi, non, ça l'émission, oya n'est pété. Toi-même, tu sais. Là, t'as déjà vu le père de quelqu'un comme ça, mon anneau a Koufi, aux yeux aviato, attaque au posto, posté rien. Attends, tes acquis dans ma cadre à ma sola, Mikanda. Robeta quand même, moi, mes condoléances. Yo, mon a commis mes condoléances, pas à maman, moi, nana. C'est ça, yango tozo tout na soke zali ba pesa tocha. On dirait que moi, nana, a existé. Atikala, c'était, à Koutana, était, à Ebiete. T'as déjà vu ça où? Alors que bon, là, que ça va preuve, Bozaki, quelque part, pas quand il va photo, Azaki, Soki, na collation, Soki, Aïda, Soki, Daïda, Azaki, na anniversaire à Brab. Oh, bah, mon a été, bah, solo, là, n'a été. Bon, c'est-à-dire quoi, ça? Oui, éviter, bah, silence, bah, non, verbal, pélo, baraming, kokolo, bah, belé, belé. Bon, yo, qui est? Et yo, mon couteau, bah, non, le calme est bon, vous comprenez, raté. Ah oui, parce que bato ebele balobi kando lobi silence naie ça explique quelque chose. Mais oui, ata azamwana naote. Attends, il a attendu 27 ans. Pourquoi ma campagne c'est bima a koka ça la paix ba preuve. A koka ça la paix ba preuve a kobe tapete ezaki ma solo mais la considérer que netiment ananga mais ezaki na cadre ma solo. Ton staleni. C'est ça. Hein? Ben c'est-à-dire ba soupçon sunde toyo ka batu mususu bon elo onyo se bimara pamba te peut-être ba to ba ko lo ba pelo mo eza vrai que no ya za chapeauté pour rien za ika ma solo. C'est aussi sa façon eza pe façon ya mutu. D'accord, ma solo moi na sunga ki opono za mukanda oui ou non. Bon. Hein, okope ça peut moi mes condoléances. Na kada kaka système ya ma solo ana ba sunga ki non, tu peux pas faire ça. Ah ouais. Hein?
Mais si on a lobby, moi aussi il y a une question que Bino Bolo Bango Minte. Est-ce que tu as déjà vu un papa congolais? Après ça, moi, à part mon papa, et encore mon papa appelle ça qui sont qui 5 000, 10 000, il y a 10 tonnes pour la voiture. Moi, l'année direct. Papa congolais, à Kabonana maman depuis fort longtemps. Aïe, Kakabo, et après si soi-disant, moi, on a 20 000 euros. Yo, c'est mon nom. Moi, mon athée. Bakongana bakamana basa ba on m'appelle ça rata 10 euros te so ko to ko fala mwana de débrouiller na yo so mon nom ouais non yo ko pesa bana no 20 000 euros comme ça de ton vivant sans explication et non. Déjà pourquoi tu l'as pas envoyé na Western tout le monde m'aimait là bon et pourquoi 20 000 euros c'était dans quel cadre à un moment dans moi ça la commerce j'ai bien à maman il fallait ça la concert ce qui n'a mois de mai pourquoi et moi matin à 20 000 euros t'es awa et pour appeler ça moi voilà merci maman tozo bande comme sus naebi que papa de choses moi yebi vérité moi yebi ta réponse le non verbal parle beaucoup le non verbal parle beaucoup voilà moi yebi que sur la matinée à poto à courir na mai kuna na océan voilà merci à tout à l'heure ok toza wana allô bonsoir oui alors bonsoir papa Deschaux. Oui bonsoir bon les camarades gardez le coup de papa ils ont mon laquais ils ont mon anaï mais azo futa bato nembongo azo futa bato mbongo pour bacouvrir quoi bacouvrir pour normalement que pour mutu nyonso to pratique la spiritualité et bien soki mutaleki yo yebi liwa na ye okomona ebembete avant 40 jours. Ah bon? Ah oui, les arabes. Qui après 40 jours, né au coquille, ceux qui écoutent que déjà bah coulier au coquille dans le cimetière, nous tu bah fleurs et tout. Mais avant 40 jours, au coquille côté la montée, ceux qui ont eu liwanaï. Ah oui, avant 40 jours, comment ça la montée pour okorobe la liboma ou bien te pena donc na butu wana kaka akorobe pe koya a récupérer esprit nao donc ça dangereux pena ya makasi même na avenir wana pe kutu il faut na moment wana donc okomati place matangeza kokomati ça bon ah bon baroko ça ne bato oyo ba pratique ba spiritualité te mais biso déjà te comprendre ngo poto yebinde marambo na kendaka donc c'est ça voilà moi na wana akufi physiquement mais spirituellement akufi te azali ah bon merci donc je peux la place car bat bazo lelai il pas super a telemi na epé azota la pendenge bat bazo lelai azali voilà les morts ne sont pas morts ndenge mokili ezala bon les morts ne sont pas morts merci ça, merci beaucoup merci beaucoup ok allô bonsoir bonsoir papa Deschaux oui ouais intervention nga na intervenir kaka position sango nga na ebeli moi makabu kaka na mokili pe na mona pe na entourage ngai et ba proche ngai ba parents ba camarades ngai et arrivé na famille mona yebi ba poto ya sentir rien de parler comme na bango papa na maman bazala na séparation ça fait 15 ans et qui cas de père ndenge na makabu ya Jibé na maman Nicolas moi na Kinshasa moi na kufi na Canada mais papa ça reste Kinshasa vu ma tension ezalaki papa azaki pe kwa kende allié pour azaki pilote allié moi monsieur a constaté famille na ye ba bino bokabona na bino pe soki bango ba tenir yo mauvaise langage en tout cas pour la sécurité na yo okende te awala mukana ete qui ça prévient qui papa pour qu'on batte la paix respect na yo le papa sera matanga na Kinshasa et ça c'est pas vrai babilo mo pesa la nini mutu atali tension au batbati oui blo mutu aro ya pe wana oui mais il y a des gens qui sont mal placés mal interprétés ouais ça pour la batte si vous devez mettre les poches yebite donc on a les gars mutu le loin te que non allié moi na allié te ne ba pour ba non ceux qui allié atali bembe
kaka ya mwana nde soka tali arobela liboma c'est que ba nyonso ba kufisi ba c'est que yete mutali bango ko yemta kundi bango. Donc ça dit ce to comprendre on a mkou CJB a qui pression c'est ça, il y a tension il y a battu. En tout cas ça n'engage que moi balanu mususu ndenge zo ata mutu ko yemta kufeli mwana biso tout le lobi ko lekana ngo to fa na mavina biso to na bota 5 enfants si petit côté zara 5 yemta zara na 9 affaire ko 8 yemta ulela mwana ya ata après quelques alia yemta tali mwana biso zara ba chiffre ensemble normal pas de choses à 4 enfants et bouger dans côté et fait à 4 actualité oyo et ça ni égoléga d'ici ça pour se mettre sur les affaires to congolais to zara ba ya mawa mingi après marambo pas marambo cho ya na qualité la disco maman bon c'est-à-dire ceux qui comprendre bien avant que tout qu'il y ait trop de détails au limite retenir ça qui absence à JB ça juste par rapport il y a pression là les ont dit à battu en sali qui à personne publique maman va ça trop réservé déjà les JB de nature ça trop réservé elles à la profil de la voix la expression moi ça trop réservé papa. Donc il s'est réservé par rapport à les ont dit c'est ça. Effectivement. D'accord. Mais vu pression paix. Là entourage n'est pas eu entourage à Chili Bazara Batou. Mais presque lié de une mission à fonctionner. Localité l'engazala tili mais misère n'a été de Paris à Bazolanda. Na Melin. Parce qu'il est Melin. Oh le maki. À ce qu'il va pas plus même ba ko ba oluba. Il fait bien décider aujourd'hui de finir. Mais les gens et bah tout va mal les sanctionner. On a eu moi ça proche à JF fondé. Il faut ngabia au JB. Ah mon tu vas zo makambo nyonso wana. Nini bandela nani ali JB? Il faut ngabia au JB. Ah au par rapport à quoi? Ali yes là. Selon lui, c'est ma dire na yé. Non, JF a quoi ça blo andengwa te comment JF a ça barbare hein? Je lis les histoires, il y a proche de JF. Non. Oui, mais proche on a lobby des sottises. JF a ça barbare te. Par là, je peux citer nous le Congolais, toujours qu'on va malé, mais on ne sait pas réparer là où il y a mal. Ça fait cette formation on a dit proche il y a mon non, là c'est faux. Parler au nom des JF, en tout cas là moi je dis c'est faux. JF n'est pas barbare. Pas des choses. Ils ont la passé grande fille à Kéli, à la fleur d'âge, et là où elle habitait. Moi je connais le coin. Là où la demi-goutte à secteur, je connais salle de sport, parce que ma mère, elle a qui est la salle funéraire, moi ils ont fait salle de sport, sur la telle place, on a dit qu'ils ont moulé, mais voilà. Et la place, moi, piétonner ma voiture, je sais le point. Voilà. Merci, frère. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Voilà, on a toujours continué, hein. Toujours continué, benga des choses. Tozo nga muke na sima. Bato ya époque na biso bayebi. Blaise Kombo. Akenda wapi. Wenge musika mtelekisai. Lelo nyoso bozo lela JB ça la bombe te mais moi na bato zo banga boma trop JB yokati mbongo zengi JB ça l'album JB n'a pas besoin de producteur JB n'a pas besoin combien de bateaux il y a quelqu'un na TV on a na kenaki pa ya président JB akabela nga JB pesa nga $10,000 na sala pas album on sous de kuna JB pesa nga tuki combien boye mo JB pourquoi le salaté bien aimé nga nakotanga bon nakotanga comme on a été parce que ça n'a rien à voir avec lui c'est un vieux bon a traîné déjà musique a comment bête les gars mais azate azana bakino ya ba poto azana Paris bon et tel était mon atanga comme les athées ayebisa biso alobi na biso ke ngai to sindiki simingi ayeba na pe ba vu ba sala ba succès na ba papa wemba wana na to sala ba succès mingi sikoyo moyen na sa subilo les athées pour niveau biso de comment qui sont connaît soit dans bela libuma soit dans kufa alors on a besoin il y a jeune moko na omemiyo osindi biloko po na orchestre tomati bozo monango ba orchestre zama ba bimisi mutumo yenda simbilo po président moins soute asali trop na moins soute za ligo moins bezo ki zate et na ya pela suka akupe kubanga aje pusani ba sacrifice ko la kana ba butu ko melaka makila ko bomaka ba ko tuta ka ba bébé amuna seli petro azul petit moko zona na makila makasi na nzoto atuli boso Asimbiso masolo a initié la memio kuna aliyo zaka na sima uzosala makambo voilà tout monango mingi tout monango lelo oyo et pas JB tellement que parier petit bongo azate OK c'est là kulala wa
et puis à Kofi tout le monde un tel on chaque année chaque série et puis tout le monde a parié voilà même à tel la maison mère mutuaza sauté voilà donc ça veut dire que Babilo Kouana bien aimé Ngayi naza musicien biso to kende to sima bakisa musique basenga 48 personnes le bango tongo midi pourquoi le lope banga bondo côté la ngai bango melanga bambondo mais tiana mutu na yo mutu no zoko côté la wera ozo participer na péché na yi wera sikazali abi que JF alo baba vérité Sankara de coup eza mutuloka Sankara mutuloka papi kakol ba yebi ke ba eza cuisine interne bon nazo le basko de la part du Seigneur wera ce qui est tout bimi yanki pui nzama limbisa na bandeli wera ce qui est tout bimi yanki pui nzama limbisa mais ce qui est sali yo wera kanga data lelo bato bozolanda bo kanga data lelo feu moto na nzambe ezo kita na ndako wera bo kanga date moto ya nzambe nzambe ti asi atiki déjà armée céleste ezo so contrôle na santé ya wera na ndaku ya wera na famille ya wera na orchestre wera soki wera mtu bumai mwana wana wera fait ya carrière no yango boko tsa su video oyo boko loba soki comme conditionnel te kasi ndenge bato balobi te kandeka to beli mama olangi lokola yo ndengo buma bato ndengo sala bato amweke osalaki mabete ndenge na lobaki mais soki osala mabe ozolanda mobali na yo ndenge pe nalobi na wera soki yo mbe yo te mtu bumi nzamba lembisa mais soki yo mtu bumi je parle en tant que serviteur de Dieu fait ya carrière no yango mukili ko pesa biso raison mukili ko loba wera moto na nzambe ezo kitana ndaku nayo moto na nzambe kama dina solo baboy wera nzamba ko latsana bato ke yo mtu bumi adete puyi okomona makambo zo komela yo na kombo na Yesu Christ soko ndiye komela yo te wera okosenga pardon wera okosenga pardon okomona basankara bimo te bolobaka lobaka bokomona ndenge nzambe aza confondre bino na kombo na Yesu Christ biso zo kobunda na tali image ya dede puyi nayebaki te na musika nde pe beka ko wana jie mais totikela kotambola te totikela même kopesa na mbote te totikela même komona na boye te natika komona ete mais noki pasi komona nenga beli komona nenga zoloba eza orchestre mutu ebomiye je le dis et na koloba ngo toujours ezali nzambe mtazo bisabino wera soki yo tobumi mwana wana bene wera okomona eza fin ya carrière na yo na kombo na Yesu Christ. L'homme aura sémé, il émotionnera aussi. Le nom boza ko buka oyo bino moko bolonaki boza na respect mon côté na miso ya bana mike to mona vabino ba wendo pe bazalaka na ba guerre musicale ba madiata ba papa na biso ba tambulei même ba kulutu na biso ba nyoka longo bazaki na ba guerre musiki mais to mona kite batindi banda ko finga bana banda ko finga ba défaut ya nzoto ezalaka te ezali bino mi balende clan wenge nde boye na ba makambo nyoso yo ba finga basi na bino bafingaka bakamaradi na bino bofingaka bamise balonga pa na bino neti jibe mpiana na mona jamais ondima ta musicien na yo moko opefla kondima bamusicien mosusu ezali motema mabe ya clan wenge obobengaka ba 12 na bino nga naza contre bino te naende kote ya bino naende kote ya bino bandeko na ngai na Romains 6 verset 23 yoka Bible biboui le salaire du péché c'est la mort oui ranson na jibi mpiana boluka bobongo la mitema na bino bolo ezali ni motema mapende sala rabino parce que clan wenge bomema makambu mingi ya mabe na miziki na lobaki yango bien ngana tikala ko finga bino te na lobaki bo na jibi mpiana moni batu bingi ba lobaki jibi mpiana ko kufa ngana tikala ko loba bongo te me batu bakosela nga makambu na babitina nini bakosela kanga na lobaki jibe aza ko banga ko bimisa album pourquoi parce que jibe asala ba sacrifice ebele aza ko banga pour komina suka soka meki akozwa ba retour voilà parole na message na ngeza ki bongo pona we ranson na lobaki boye na lobaki jamais we ranson soki ndenge nini ngabaki we ranson soki yo moto bomaki adete en kimpuyi moto kokita na santé na yo na groupe na yo pe na ndako na yo na lobaki bongo na lobaki soki za yo te papa ko banga na yo te mais soki ezali yo papa tozola muka justice ya nzambe et ko sale makaka voilà donc ça veut dire soki za nango yo
te kutu sepela le ba ki moto na nzambe alobi bien alobi soki eza bomo na ngana kozala na ngai 200 da kozala na ngai voilà mais soki ezalaki yo papa yango yo luka osenga pardon ça dit ngana zaka contre binote ngana finga binote naka koloba makambo na bino oyo ya mabe donc ça dit ono se bata maranase ngafona bimisa yango contre binote un jour boloba que frère Jeff azaki na raison ezaki pointe bosa la sauver parce que mokili oyo koleka bilambe koleka mituke koleka bandeko na ngai mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien aimé, il y aura un jour Christ reviendra, il y aura un jour bato masubo kena lifelo, il y aura un jour bato malamu ba kena lola. Alors bino mi bale bo kende wapi bino mi bale nde boyo ku bebisa ba génération bo bebisi musique ya bato bo bebisi makambo ebele. Alors lelo bato bakoma ko inana botela ndenge bo kabola même ba quartier bokabola même Congo bokabola ba famille bokabola amen de poinini pona motema mabe na bino yango. Si monsieur que ça soit la dernière fois au-il un message d'un numéro O. Oublie ces numéros, c'est pas les numéros du bureau de BCBG et tu dois faire attention et savoir à qui tu parles. Et moi personnellement je te dis, je n'ai même pas besoin que tu sois un fan de BCBG, je n'ai même pas besoin que tu défends ma musique ou de me défendre. Que ça soit la dernière fois. Va là où les gens sortent des albums. Laisse-nous, qu'on sort un album ou pas, ça ne te regarde pas. Que ça soit la dernière fois que tu m'envoies un message. Tu comprends? Que ça soit la dernière fois. Je te connais même pas, je n'ai pas besoin de te connaître et je ne mérite jamais même de te connaître. Oui, bonsoir président, je m'excuse. Et ça, n'engo canicité na n'engo la monego tindi message aux a énervé. Ceux qui message nanga et salio passi. Je te présente mes sincères pardons, mes sincères excuses. Tant que Leki, tant que Moana, tant que petit frère. Ce n'est pas grave, vous voyez Bingate, Bingana Ebio, parce qu'il a l'ingala Moussalo Salara, parce qu'il a Koumessa Moussalo Salara. Et vraiment, franchement, je suis touché. Pour la toute première fois, là, mon peut-être réaction à Boye. J'étais venu comme fanatique, comme quelqu'un qui aime ta musique, comme quelqu'un qui t'apprécie beaucoup. Je suis vraiment touché aussi. Comment est-ce que tu m'as laissé les messages? Peut-être, bon, on a évité peut-être message dans Koutani, aux Alaki, dans l'Etoba, dans l'Ozaï, dans Moud, non, bien été. Et je m'excuse pour ça. Et franchement, je m'excuse. Je présente que mes sincères excuses, mes sincères pardons. Je ne l'ai pas dit pour nous retoucher, mais plutôt, je suis vraiment avec du cœur que j'ai parlé. Et n'a pas si caca au Tozanango, il y a qui fanatique. Peut-être aux a informé, peut-être aux a informé. Moi, personnellement, let's na plein réseaux sociaux, je te défends partout, na soinara partout, na discutera partout, na tirera photo à tout moment, na loba à tout moment. Bon, on a évité. Bon, peut-être le roi et ce n'est pas grave, mais je m'excuse. Ceux qui message nanga, ou yo qui ont épessio pas si épessio kanda n'engo un message. Franchement, osa papa, osa yaya, osa grand frère, osa responsable père de famille, osa nyoso ponabiso, limbisanga leki na yo. Et si qu'on a sali mabe, et si qu'on aime ce message nanga, et pepesi kanda et tout ici, je m'excuse, I'm very sorry. Limbisanga. Merci na Rwanda kumisa soute za problème te mena kaka o limbisanga tant que l'écœur yo, et si qu'on a sali mabe. Merci. Mon message. Alors, je t'ai dit, oublie mon numéro, ne m'appelle, n'envoie même plus de messages. Toi, tu es qui, toi, pour donner des conseils? Ne m'appelle, n'envoie même plus de messages. Toi, tu es qui, toi, pour donner des... Je t'ai dit, oublie mon numéro, ne m'appelle, n'envoie même plus de messages. Et c'est qu'on a salué ma vie. Merci. Bye bye. Je n'écouterai même pas ton message. Alors, je t'ai dit, oublie mon numéro, ne m'appelle, n'envoie même plus de messages. Toi, tu es qui, toi, pour donner des conseils aux gens? Tu es qui? Tu es qui, toi? Arrête de m'oublie ce numéro. Si je n'étais pas aussi important, tu n'allais pas m'écrire. Est-ce que Zaïko a un album sur le marché? Est-ce que Banaoka a un album sur le marché? Ça doit être seulement JB qui doit sortir un album. Et ça te fait mal en quoi? Ça te fait mal en quoi? On n'a pas besoin de toi. Va là où les
gens sortent des albums. Franchement, tu as kilo de m'envoyer encore des messages. J'ai même pas écouté, tu peux vérifier. Je n'écouterai même plus je n'écouterai même pas ton message. Alors, je t'ai dit, oublie mon numéro, ne m'appelle, n'envoie même. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.